Chaba na ye proteja kanga lokola lichombe na couveuse okomisi na lokola rescapa naufrage Titanic kolela na ya diama Gisele Umba nana lobe yo mon amour télé fortifié de mon corps en cas de rechute alingaka na bondelaka elokola bébé ya moi ekila monena pesaki ngangumi ya suwa ye teo paske nzoto na ye pete lokola na malemba kolena na ya diama Gisele Umba nana trouble yo mon amour. Merci Gisele Umba diamant noir. Bonjour et bienvenue sur Diamant Noir TV. Diamant Noir TV, la chaîne Nabino, antenne Nabino, il y a liberté d'expression de Tobarana Gisele Umba. Mon sali Nabino servant. Tous les gens qui sont au Congo, tous les résistants, les combattants, tous les pouvoir en place, tout le monde. Mais les autres qui sont à Gare du Nord. Ah, ils sont à Gare du Nord, ils sont à peuple congolais, mais tous les avis public, il y a des Congolais, ils sont à Gare du Nord, ils ont voyagé. Gare du Nord, ils sont à Paris, en France. Alors, bien sûr, que beaucoup de monde a vie à Congolais. Ni les autres Kanambo Cannabis, vous avez toujours branché à Diamant Noir TV. Bobo Sanate, nouveau abonné, on s'abonne à Diamant Noir P. Juste ça facile. Merci et puis Chandrel Ngoma. Ah Chandrel Ngoma. Bande comment comprendre que ba malili mais vous avez branché à suivre. Bonjour Arafat. Bonjour. Tout le monde est allé à Gare du Nord mais maman mboka Congo bika to zangati. To luto tout no penda likambo to monde est allé kana ba réseaux sociaux et puis tout le monde qui FCC bazolo ba ki ba rozonga na 2023 24 bazozonga lisu na pouvoir. Prêtre Azara Moko Joseph Kabilaka Alotaka Fachi Yango Chilo Magomi Président Alotaka Ilukamba Yango Ilukamba comme Premier Ministre Alotaka Mabunda Yango Mabunda comme Président Assemblée Nationale Lobi Pako Lotanga Rimaji Président de la République. Bazonga na pouvoir ndeni. Bazonga na pouvoir, so bazonga na pouvoir, eza kopo basalaki. Bayoka na bongo fo bango bazonga. Po muto yo basimisaki makambu. Ah ebisaki bango ke na kozonga c'est la bino jour bozana ngo posé. Yango moni yango bango, yango moni ba sa déclaration babiki ba kozonga. Mais na biso boul to saka nango to sila na bango mbala moko. Po makamute zaki pré. Bango babiki te ba pesaye, ba pesiye mais et comme sou bazonga bon na kamango te po eza kopo basalaki. Eza cop makamba Congo et komi ba clique à batumo bakangi Congo ba bosa cop na mitu na biso c'est normal. Mais c'est quoi bino ba combattant boza mingi côté opposition parce que opposition za pe na Congo tant ozota ba opposant lelo okoko ba boniti te combattant en opposition te ngana combattant na za résistant voilà ouais. Bino ba résistance ko boza la position ya bango nyo so bolingi bango te bino bolingi pe bozo senga nini na politique wana isala bino te tolingi to so tobi tolingi bango te za trop dire grand frère na Félix soka ngaki azwa pouvoir angako zela to balaye basangsaka ndoki na chrétien bakofanda place moko te Kabila c'est un groupe ya bamindoki na conseil de ministre ministre Moko Oyazali, ministre délégué à la défense. Azwaki Maloba, na conseil de ministre. Na ebisi bilo ke bato a IDPS na bokola bango bayebi ata solennité te ya conseil de ministre. Na conseil de ministre afingi Mokonzia Moka. Afingi Raïska Kabila. Tozola ki sabango ke bazana pouvoir te ministre wana toza ko beta émotion aza ko longwa la gouvernement toza na nini kolongola ya mama donc bato ba memi Congo donc na libulu moko donc na ebité même ye ndeko na so Félix pas bimisa Congo na libulu ezali wana eza coûté cher. Mais c'est quoi bino ba résistant bosani te biso na bulu yaki ke to betana na bango boule zaki to betana na bango yango ndeza solution te yango za solution te parce que yango za solution pona bato na yango za solution pona bato na yango za solution parce que bango bayoka ka langage ya minduki donc eza biso te que tout on beta bango bato ba lien na bango ba tchaki bango na pouvoir ba commerce na bazaki na posa na bango te
batie ba base na bango batie ki ba base na bango na Gabon batie ba base na bango na Angola ba ki na boule ba betaye donc moni makambo yo biso toza ba biso tikela bango bino bolingi kabi bolingi bango aboso bango et comme les bango bololo lelo ba merke ba komi ke ba na poussa Kabila donc yango eza ba makambo eza prophétie mais biso to yebi ke to libérer Congo. Bonjour Olivia. Bonjour Diamond TV. Bonjour Farida. Bonjour Diamond TV. Est-ce que vous connaissez la politique congolaise? Je commence par Olivier. Pas trop, hein. Pas trop, mais ça m'intéresse pas trop. Ça t'intéresse pas trop? Attends. Farida, toi je pense que tu connais quand même la politique congolaise. T'as déjà entendu parler? Oui, mais par rapport à ma grand-mère et tout qui était au bled qui m'en parlait, mais là-bas je crois qu'ils doivent choisir un président, ça a fini en bagarre, ils se tuent. C'est du n'importe quoi en fait. Je trouve. Donc ça t'arrive jamais de regarder? Même pas une fois. Ben pourquoi? Et pourquoi ça t'intéresse pas? Tu es africaine quand même si tu es en France, mais tu es africaine. Oui, je suis africaine. Je sais pas, c'est n'importe quoi, je trouve. Il y a de la triche, tout est faux. Mais s'il y aurait juste un mot à dire, même pas deux, un mot à dire aux politiciens congolais, tu dirais quoi? D'arranger le bled, d'arranger l'Afrique, d'arranger le pays. Mangez pas l'argent pour vous tout seul. Arranger les autres qui souffrent. C'est juste ça, je veux dire. Merci. Et toi, tu dirais quoi? Bah oui, pareil. Autant mieux tout partager entre... Il y aura des pauvres dans des... Comment expliquer? Je sais même pas comment expliquer. Mais en gros, donner l'argent aux pauvres plutôt de faire n'importe quoi. En plus, j'en suis sûre que quand les Blancs ils vont aller là-bas pour vendez-nous ceci dans votre pays, le président il va aller le vendre. Il va pas le dire aux autres, mais il va aller le vendre sans des vendus pour moi en fait. Est-ce que ça vous dirait un jour de rentrer en Afrique ou de partir en Afrique? Parce que si tu es né ici, ça te dirait un jour de partir là-bas? Bah oui, ça me dérangerait pas. Mais avec tout ce qui se passe là-bas, tu serais prête à aller quand même? Bah après on renie pas ses origines, hein. Si on doit mourir, on mourra un jour, mais ouais, pourquoi pas. Et toi, Olivia? Si, j'aimerais bien. Les bled, ils sont bien, hein. Je les vois sur Snap, ils sont bien, c'est dire que pourquoi nous... Attention, Snap, là il y a trop de choses, là-bas c'est pas pareil, hein. C'est la réalité quand tu pars en Afrique, c'est vraiment la réalité. Mais quand tu regardes sur YouTube, Facebook, je sais pas quoi là, le Photoshop, hein, c'est ça? Voilà, c'est juste ça. Voilà. Ah ouais. Mais après, je connais des gens qui habitent au bled et ils sont bien, franchement. En plus, là-bas, je trouve que c'est bien pour les enfants qui... Tu vois, la moitié des enfants au bled, ils vont réussir leur étude. Alors qu'en France, ici, limite, en troisième, ils vont arrêter. Si, par contre, il y en a... Tu réussis, si t'as pas d'argent, c'est fini pour toi en Afrique. Hein. C'est fini, il n'y a pas d'aide, il n'y a rien. Hein. Et toi, tu penses que c'est bien? Non, mais après, c'est bien pour les études d'un côté. Hein. Ouais, mais oui, si t'as l'argent. Mais après, c'est bien quand même. Tu peux aller travailler, tu peux te débrouiller. Hein. Ok, c'est ce que tu crois. Ok, ben merci les filles. T'as un mot de la fin? Non. Mais pour dire aux gens qui te regardent partout. Mais tu es belle, ma grande chérie. Vas-y, tu peux parler, sois tranquille. Tiens. Je sais pas quoi dire en fait. Mais je vais poser la question tout à l'heure par rapport aux politiciens congolais. Qu'ils ont qu'à essayer de changer, je sais pas en fait, qu'ils ont qu'à évoluer dans quelque chose de bien plutôt de se partager l'argent entre eux ou autres. C'est vrai? Ouais. Et toi, Olivia? La même chose. D'évoluer, hein. Voilà quoi. On espère un jour l'Afrique va changer. En tout cas, on espère tous. Mais merci les filles. Toye a vite fait to koti. Bolanda biso to zo avi. Ah, t'osais pas Jimmy Bofossa, toye kokuta na madame. En tout cas, bonjour na Jimmy Bofossa. Bonjour. Bonjour madame. Voilà, toye kotuno mwa mituna mukeyo za mobundeli mboka toyebi bino. C'est présenté na balandio balandako. Bon, naza Jimmy Bofossa. En dehors, il y a ma kamnasala privé, mamlanga ya la maison Bilamba, tout ça entrepreneur congolais à Paris. En dehors de ça, je suis le président de l'Union des Patriotes pour un nouveau Congo, voilà. Donc, na soutenu Rakash, voilà. Et je combats pour le pays, voilà. Mais tout ça quand la question mon tolito tuna likambo yo to moni pepe congolais azolo balelo to moni bino moko na kati yo soutenu Rakash donc les malam to tuna makambu ya UDPS o ezole kana Congo. To moni ke UDPS ils a partagé. Oui. Ba misusu balingi coalition wana te coalition oyo président de la République a salaki na Kabila bango ba boyi yango balobi ke ba divorcer et biso na bandeko na biso ya UDPS kozana oto bengi coalition. Oyebi coalition? Oui.
bandeko na biso ya idps on dirait babokola bango malamu te babokola bango malamu te toyebi te soki babokola bango na bapapa na bamama to na banyama toyebi te mingi yango toza koprouve mokili ke grand prêtre aza kaka moko na mikolo elekaki awa côté mosusu bino commentaire na ouais mais au moni bon biso toza ba patriote tozo bundela intérêt d'abord ya mboka sur tout ce qui se passe na kini concernant coalition na biso coalition ya cash na FCC ngana ko sengara kimia na ezala ndako na biso omoni makambo tant au début biso to ibisaka ba Jean-Marc Kabund ke bana nzambe bakosa alliance na bana satana te bango bachaka tembe mais lelo to senga bango balongo na makambo wana parce que nasalaki numéro molobi na expliquaki batu omoni so bokomi kolanda bato maboma po moni batu tu ya FCC ngana lobaki bazwa maboma banda gratuité école ekoma na Congo ezane di moyo ezalaka baeba te kake kwea et beta bona mitu ba koma bafu donc to rolanda fute nous maintenons la coalition nga Jimbo Fosa na lobaki to maintenir coalition na biso pour un intérêt national à Congo. Et quelles sont vos relations avec les alliés de Joseph Kabila en ce moment? Lesquels alliés? Je n'ai pas compris. Le FCC. Ah d'accord, oui, mais nous sommes en association, en alliance, en coalition comme on dit. Ça se passe bien, ben, évidemment il y a des débats. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, nous étions il y a encore très peu de temps des belligérants. Donc aujourd'hui, le peuple congolais a décidé de nous mettre ensemble par les résultats des élections. Nous sommes obligés de composer pour la République démocratique du Congo et sereinement, dans l'intérêt de notre peuple. Donc moi je reste très optimiste quant à l'avenir de notre coalition. Et bon, mais en même temps, ces soubresauts ne peuvent qu'arriver, ils sont inhérents à toute organisation, hein, c'est normal. Parce que ça la coalition liboso na Congo ezaka FC cash na FCCT na 2006 déjà Kabila salaka coalition na bato Palu parce que Kabila zaina ba majorité te asangana na Palu au mona papa kizenga premier ministre après commis l'homme à 500 maisons na ni monsieur Muzitu dans la coalition ça veut dire on a fait que respecter la loi ya mboka tant que président bima et pas na biso mais toza na majorité te pour nous gérer mboka il fallait qu'on coaliser na bato na ko sangana mais pour intérêt à pays to coaliser na bato na te parce que to trahir pays ya moni en France président loba ke a trahir mboka te donc bandeko tout ya cash ba garder calme na bango to web savons que nous maintenons la coalition. Jean-Marc Kabunda le biso ba ko soki bata FCC ba continuer ba nager na fleuve yé mutalo bien mais en même temps nazotika oloba en même temps binomoko batu ya cash to binomoko batu oboza na pouvoir les en place oyo ba peuple congolais mususu baza vraiment mingi d'accord te to landi na ba image batu ya FCC ba leki ba lobi déjà bazo banda ko longola moko na mo ba biki batu ya UDPS mutuna bango zo sala bien te ba ebité ba botama ba mama nini parce que Kabila mutareva sora lali la mukia lobi na rotia oyo ba lobi on se bosakani bango PRF na bango ba banda ko longola moko moko donc comme motion de défiance contre le ministre délégué à la défense vous avez ngai ouais tozo beta motion na parlement biso FCC toza ko bema na ye na gouvernement azoko ma chômeur azako koma chômeur amona ke muto alota kiye ba ko ma ministre comme on a Joseph Kabila biso ba garder le roi to longole na mutu ya Kabila ye pas longo na gouvernement ye pas longo na gouvernement on peut la gouvernement yo ministre délégué intérieur à la défense oki ngai olongwe mu sala mingi raisi te mais au moni bato FCC il faut ba se ressaisir bon na éviter au moni bato FCC nga na considère bon ba politicien te na lobaka Congo eza ba politicien te nga pona ba politique ya Congo ezo bana na cash ça veut dire président Vital Kamerhe na président Félix moi ils sont bossé leur mon avis moi kala na kina on peut ça exemple tozaki so muto lokwa kudura kason na éviter peut-être bilo baba na mike azai journaliste mo boye soka linga pesa information mon na même bana mike ba okima balanda ba otala ou bien so moni ba théâtre kalezala oh papa
et ben le mondial là ça théâtre ce bandi batu tout ba okima po balanda parce que bazai ba modèle bato roi ba kwebe kimpele c'était un journaliste mais population ba no beta masona le lo bato FCC population beta masona bonka na ndenga mabe bato FCC bazana leçon ba ko pesa na mutu te na Congo à part ka ndenge présence à mutema malamu azoti que la bon temps na pas bato FCC bazana problème na cachete bazana problème na population ya Congo basala mabe pendant 20 ans bagera mabe basala eloko te lelo ba welela o classe ofele za bango c'est des gens on a considéré bango baza ba inconscient dans la minute ba kangi ba place sou ba yiba bazo yiba lisute makambu FCC zoloba to ko la nango te parce nga na considéré bango loka batama boma donc ba mutu bazo silika bazo ba ki ba longola ba mais ba rosa eloko te parce mutu azana dernière signature ezali président de la République. Donc moi maramute ça na Congo mutaro décider que ça la maboy et kende boy eza présent parce que présent azana peuple. C'est ça l'essentiel au ngalo le long loba eza ba fils mukoko oba kabunde oba nani nga nazolo bake na intérêt à Congo to maintenir coalition. Pourquoi je disais na loba boy au moni lelo bato bazo reprocher présent ba voyage par exemple na éviter soto coach on amte mais bon mon que makambu tout présence il y a ba intérêt à peuple partout dans le monde présence au non yemoko pona lobelo siko likambo ba voyage poza mutu na biso suka ba peuple congolais mingi ba lobi voyage azo tambola belé mais na kotambola nyo ya lobi aika na 1 milliard et quelques mais Congo ezambo kakuto ko lobela mamba 1 milliard té mais donc ba voyage ne ezo produit rien mais malobe pas non moni kaka banguna Congo moni communauté na biso ba congolais on to sala ba émission ba veille patriotique poto ba na ko expliquer un peu batou masalanga chura ozo continuer même na kina o salango ngape no salango na poto ça veut dire bazo comprendre présence au voyager trop ponanini parce que pays na biso ezala isolé batou ba habiter photo tozonga batou na histoire mobuta sala premier pillage d'abord zaireni zaka mboka ba mindele mingi ba perdre biloko na bango a organiser premier pillage a organiser deuxième pillage en 1993 ndé na saito ba 93 ba bomaki même ambassadeur ya France o me ba biloko wana to sanganaka makambe bimake bele boyebi ke roi ya Belgique roi Baudouin a kufa pona mamba Congo souci ya makamba Congo donc pays na biso ezala isolé faut te expliquer peuple parce que ba politicien Congo ba kosa bato pays ezala isolé place ba solaka makamba monde ba lotanga isu komba Congo te omoni président Félix Moussala Azuon parce que c'est un grand diplomate omoni batumi ba te que papa Tshisekedi a leur préparé moi na diplomatie yo omoni na gouvernement né en 2011 tango a tomboka ka sali gouvernement na ndaku achaka déjà président Félix ministre des affaires étrangères donc il faut bina kota na polémique wana na lobango te lelo mais le ministre wana ngana yamba Mubaki na yamba Valentin Mubaki na pesi mbota passant mais oui ezaki place na ye ndenge Valentin biso ezaki place na ye mais na butu j'ai salami baki kozwa melelo za sujet wana te na zongi soka mais en passant seulement na expliquer papa biso Mubaki que j'ai beaucoup de respect que papa Tshisekedi ebe ni na osala bazaka na bango mais ya aloba na bango ke 35 ans pouvoir na ya lutte na ya roti kon ka nengona ti daye bakani na bando oloba je crois mon président Vital Kamerhe aloba na biso ke jour ayoka parole pas papa Tshisekedi yango azoka ida sala yente parti na e a compte ayeba ke papa Tshisekedi a préparer le romo batuna circulation ba non mona plus Christian Tshisekedi ba moi na ke ba non moi net que président Félix Akipa Maramboka de mazaki préparé donc c'est pour te dire quoi pays tango ils a isolé pendant une trentaine d'années il fallait soko zubo condiment soko za na souci mboka na yo faut banda osola ça veut dire faut tambola na monde entier que nous expliquer batona potolonga na ce qu'on appelle l'isolement politique ça veut dire to zonga na relation na ba partenaire traditionnel on appelle ça. Bah, partenaires traditionnels zaneti la Troïka Belgique France États-Unis faut que ça contacte na bateau na parce que bien que gouvernement ya bateau ba hauteur ba bengana ka représentant ya Union européenne na kin Schengen et kangama bateau azo sous visa te fallait qu'on renoue na bateau wana parce que trop vivre biso moko te na monde donc il faut tous en relation na extérieure yo moni présent azo voyager partout parce que ali ko convient mission na bateau. Oh, il y a une confiance. Parce que Lelo, qu'est-ce qui se passe dans la coalition? Il y a FCC, Balali, Balamouki, Babi, c'est problème.
na zo pe exemple moi je présent toi na point moi toni to résoudre on a reçu azui ministre moko boye auti na FCC bon ke na réussi ke so la bo a komi a compliqué na situation on était ego déranger et ça a des avantages à peuple congolais donc présent zo voyager et ça pour na sentiment. Mais il y a le bic a 1 milliard tout le mais quand si 1 milliard ezani tant a pesi projet à eza ko projet de tant a tie gratuité école parce que c'est constitutionnel eza na banda kana constitution mais bato bazana ki lokwa ba banduki balingana mon peuple te ba boya ko tchango en pratique yetan waye a tchango en pratique et bango tu ando belela école ofele batuka FCC pour FCC ba raté que ba na coalition parce que ba problème na mitu bazana coalition mais baba mona ke toi na cohabitation mais c'est quoi solution na mbo te kasi FCC wana baza bato ba otia confusion na mboka parce balinga ka peuple te ba dirigeant nyonso bazana FCC miyibi indiscipline eza na parti wana to ebite mukonzi nango na nani papa biso to na discipline bango musana monde mbongo bazana tina population te baza pe na besoin baye ba mboka ne bongate c'est quoi solution nango ezani poto swikisa na biso wana problème ezali 1 milliard wana ezalaki banque je crois banque mondiale et daki ka président pour na gratuité et soutenir ka gratuité école. Pourquoi on va décider ça pour me décider il y a une banque ba moni volonté à présent là qui bon la niveau ba instance ba oni ya ba droit de l'homme ba moni qui y a des avancées banda ka comme na pouvoir bon toza ko aider on a 1 milliard oyo et ça on nyongoté au soutenir projet non mais Fonds monétaire international va accorder déjà Congo nyongo 5 milliards dans 5 ans ça veut dire chaque année bandodef ça veut dire 1 milliard pour na soutien à scolarité ba tunde ba yebité mais ce problème ya ba congolais ani soki bo yebité botika bato ba yebi ba expliquer bino 1 milliard wana ezango le côté par rapport ya mboka na biso parce que tous ça pays mo riche mais situation présent coûter 5 ke mindelende ba aider pour et soutenir gratuité école Gisèle voilà merci vraiment Jimmy Bofosa pour na lelo toyebi ke malba le bezaki belé mais to soki sana munyo surtout na France et ça na Gardino mais lelo ba peuple congolais to tuni makambo ya politique to tuni belé bato ebele ba lobby na ndenge na bango toye kokuta na oyo no so bengami peuple congolais tolingi kate tozaka na ba plateau mais faut to bima rappel libanda kokuta na bandeko na balabala koyeba avis ya ba congolais avis Chandrel Ngoma El Ngoma Chandrel voilà zala toujours branché na Diamant Noir et puis vous bossez na TV à très bientôt Diamant Gisèle Umba Gisèle Umba Nakolina na ya Diamant Gisèle Umba Nana troublé au mon amour. Merci. Gisèle Umba Diamant.